ba ngombe bakangi o bakataki mutwana bakangi benga na ferme na biso bakangani na chef du quartier baleve na mwasi na baviole kutu mwasi na makasi toza malamu lisusu te toza bouclé toza ya kokangama donc moya tosala eza lisusu te parce que bitumba na mboka toza kosenga yo chef de l'état osilisela biso bitumba oyo po à part yo intervention ya motu mosusu ezali te bien que ekoni affaire politique mais wana eza makambo na biso bamfumu te to biso tosimbaka manduki te yo nde mosimi manduki mais lelo toza booster parce que mobondo eza koboma biso na bambeli na manduki biso bateke tosimbaka babiloko wana te tosala mpe kirebelio te tosalaka mpe politike ya mabe te mais lelo toujours toza kosuka wapi et puis toza kokende wapi yo président chef de l'état talela biso likambo oyo vie passe bato bazovivre te bana bazotelengana bamama souffrance biso bayote biso uti bachef coutumier mais eza pasi pasala nyonso tu bamobondo mobondo ngo auti yapi mpona mi solution mobondo ezozwama te colonel moko azali kuna colonel wana ye nde aza responsable oyo batinda kuna gomene bapesanga colonel panzu le même colonel panzu ala ye azozala complice na bamobondo mpo bauti kokanga bangombe oyo bazwaki bauti okuta 4 ngombe epa colonel panzu donc ye nde colonel panzu no ye aza complice mpo ye aza mpena motu batindaki sécurité mpona bamobondo mais le même lié aza complice na bamobondo shena bana mboka Chantal ya Nzambe te matulu mingi bana membre balandi ya Chantal ya Nzambe télévision boko na biso partout monde entier bisiki ezoi binonga bino le gombo kache chafu nzamba nzamba na zapempe na bino na kotasaka bino be culture na kotasaka bino be mabina mboka na biso ya libe bongo na Chantal ya Nzambe télévision bomoni ete toko tambola kaka bana membre ko lakisaka bino lolenge ni ndenge ni to ali ko kende na mabele na biso ya ba nkoko bana membre ngai wa bino chef nzamba nzamba na libe animateur culturel ndenge te nali ko tambola nali ko sala mosala te pone te boye ba ntoki na bino boye ba be culture bino ali français lolenge ni ezali ko kende ndenge za ko tambola bana membre awa na tikate na zule kolia ba chef ba bengi ngai pona kosolola makambo oyo yali koleka na village na bango makambo etali mobondo ta mobondo oyo te bakonganga mobondo esili te tokanisaki be esili tovandi be calme mais yali kocontinue na bamboka mosusu ali komona wana bato bakimi lolenge bachef bali koyebisa nga chef nzamba nzamba bato bakimi na mboka bato bakoyeba te tokokende be wapi bato bakoyeba te tokotambola be ndenge nini bana mambo poto koti na ngomba ya Bangkoko na ngomba awa to aliwa mabele ya Bangkoko bapesa biso moko pona ni to ali ko bunda pona ni to ali ko tutsa mitu to ali ko yebate yo congolais ozwa be muninga na yo otuba ye loko okata ye bakile bima bo soto salema tokei wapi na Bangkoko yango ete na bino te na beta mbela na ba chef ya libe nini makambo tali ba mobondo tomona kele tata mokonzi kolo azoki likanisi ta kosangisa chef Kiamfu aliko landa biso chef Kiamfu pe lobaki wana aliko sangisa pona be kimwe kota pona be makambo malongo makambo malamu kota mais to aliko mona kaka makambo kaka yaliko changer te bana membre balandi chef nzamba nzamba yango na bino atika te to so na ba chef ya libe nini yango ba chef ba ko se présenter liboso na bino na Chantal ya Nzambe mbote chef mbote ga journaliste na biso opanzi sango kombo na chef kombo nga chef Matadi Mukoko na groupement ya Ngana groupement ya Ngana pa ya honorable Nepo yende groupement naza moko ya ye ya mboka na ye okay wana tomoni bokonzi na yo ezana na groupement wana ezana groupement Ngana na mboka Momwengo ezali l'équipe mbakala te soki tikali bulo koti impulu bu to kabani na bu donc ezana groupement na gali bulo okoti gauche okay omoni Ngana après Ngana groupement Kikimi donc groupement e succès na groupement pour que na ba Congo biso to la deuxième. Merci beaucoup bana membre boki lolenge chef lobina loboko na ngape ya mwasi awa na libe pe na chef mbote chef
Oui, merci journaliste, ngai chef du village Mwanangame, chef Makole, naza na groupement Bankana, et puis naza na chute bombolmene ngande mfumu kole ngomba oyo aza ko s'occuper mabele wana. Donc activité nyonso ko sala ozana kata mabele na ngai, voir que même l'état mfumu kole mabele toujours azalaka liboso na ye, nzambe tanga sala ki mokili, mutu na mutu akabola ba répartition. Ngana zana répartition ya groupement Bankana na village Molengeme na chute bombolmene. Alors banda bakoko batikanga na zana kati ya mabele na ngai kaka wana toujours mais na sengi na chef de l'état pasi mingi pona biso bamfumu ngomba bateke toza ko souffrir to kota bazamba moya ko lese même ba to basala misala na kata mboka ezate biso bamfumu to bikaka tango bato baza ko kota oza ko lese ba terrain baza ko sala bilanga alors biso pe toza ko zala meya po bokonzi etambolaka toujours na mbongo biso ba chef coutumier to yambaka batu toza na famille alors maintenant toza lelo toza malamu lisusu te toza bouclé toza ya kokangama donc moya tosala eza lisusu te parce que bitumba na mboka toza kosenga yo chef de l'état osilisela biso bitumba oyo po à part yo intervention ya motu mosusu ezali te bien que économie affaire politique mais wana eza makambo na biso bamfumu te po biso tosimbaka manduki te yo nde mosimi manduki il fallait cesser le fait ezala motu na motu azonga na mabele na ye nzambe ntango asalaka mokili moyaka ngai nakoki kosala soki nalongwe awa nakoki kokende teke nakende na mabele afatungu nabanda likambo nakobanda te nakolongwa awa te nga moteke nakende na bakongo nakende kobanda makambo eza te alors ntango nzambe asalaki mokili asalaki motu na motu na répartition na ye akabola bakabola bato na bato na etembe ya bango ebongo biso bateke lelo tosali nini biso lelo Kinshasa eza na mabele bateke poto partout baza kovivre na monde na misala biso bateke mpo moteke aolo na mbala aolo na ngai aolo na pondu aolo na nyonso mais lelo toza booste parce que mobondo eza koboma biso na bambeli na manduki biso bateke tosimbaka babiloko wana te tosala mpe kirebelio te tosalaka mpe politique mabe te mais lelo toujours toza kosuka wapi et puis toza kokende wapi yo président chef de l'état talela biso likambo oyo likambo nyonso ezalaka na ebandeli mpe na suka ebongo oyo banda suka ezalaka te ti lelo toza kobunda lelo biso bamfumu tozongi bapauvre bana bakomi bamandia bana bakomi moya batanga bakelasi eza lisusu te toza na bamoya lisusu te mingi bakimi bamboka na bango bien ke nga makole lelo chef makole naza na kati ya mboka na ngai nga naza na domaine bakoti te mais omoni toujours naza na kimia te mpo eza deja moke omoni tozala motu na motu aza na mboka na ye mpo baaktivité nyonso ezonga mouvement nyonso ezonga mais bo eza malamu te na kati ya mokili. Donc, comme la fin du monde, même comme il y a président, sur la solution, en tout cas, président de la République, sur la solution, tolingi moi, oyo, makamwana si la mutu, azon mboka na yo, eti la ba histoire. Alors, libe bongo bana membre, boki lolenge tendenge chef alobi et sali pasi na ba chef ndenge te bazali kolela makambenge yali ko tambola pe malamu te makambe za okete bon to so la belle susu na chef balobi te makambenge komi awa ekobe mabe kote na bino kuna no wana ndeko chef alobi za ya solo na ngambu ya mboka moko na nchini kuna na 4e cité eza mboka mtaza chef groupement aza semeki na nga bauti koboma batu baleve batu bakati mutu y compris la basoda bakufi après badi 19 tête à ngombe bakena ngo na mabele ya nchini na 4e cité kuna nchini eza déjà na Kisasa eza na groupement Bakana amoni solo loko na Bakana mawa mingi Mbakana vie que se me vivre na Kisasa que na Mbakana de batu étouffé batu bakomi plein bakini ba mobombe pa okende sate le vie passe batu bazo vivre te bana bazo telengana ba mama souffrance biso maete biso tu ba chef coutumier mais eza passe na nous surtout ba mobondo ngo utiapi pour la solution mobondo zo mate biso to lingi na solution mobondo edzama et surtout bazo beta sete colonel moko azali kuna colonel ana yenda za responsable o batinda kuna gomene bapesa nga colonel Panzu le même colonel Panzu la yezo zala complice la ba mobondo
po bauti kokanga bangombe o bajaki bauta kuta 4 ngombe et pas colonel Panzu. Donc il y a le colonel Panzu. Non, il y a sa complice po il y a sa pena mutubatina ki sécurité pour la bamobondo. Mais le même lié à sa complice la bamobondo. Na kutuazo regretter ce que ça qui na mabele langa na okene auditorat supérieur na kene dans la CNS ba convoquer colonel Panzu. Colonel Panzu là mutu sote ayebi yem kazali pena na sima ya bamobondo. Comme le colonel Panzu dans un épreuve en de double côté. Là, tu le gouvernement chef de l'État, Yoka, tant que Zoka, Tenga, c'est clair. Colonel Panza Mbeli a du métrage. C'est que bateau, ils ont contre les rebelles, au bateau Mundisayo, Colonel Panza du nombre. Colonel Panza pena du nombre. Ce que Beni Colonel Panzana, en tout cas Beni Sanga, n'a coaché à Kayo dans un de preuves. Badi Bangon Beni Balé Païnae, Bangon Bana était la 4e cité là, on était la ferme propre là. Ndeko yanga mwasi ya mwasi chef Inca na chini c'est donc colonel Panzu oyo bakola biso yepe talibe moteke amutekete yaza komanda batinga ki place na sécurité na biso na yaza na habite amu yaka aza complice bandeko le ozola komote Panzu c'est baba yaka no donc yepe yaza complice ba mobonda fa bakota yem azala bango soba di biloko bakaboli yaye ça bana mamba boki epesi bopasi pe mawa makambo tali mobondo tolingi kimia ekota pona bandeko pe bali na ferme wana bali be batekete bandeko o bali na ferme wana bali na bango pe batute normal bamsusu tokuta baluba bali na ferme tokuta batumsusu bele bali na ferme wana bakongo batetela batebele bafe ba ferme na bango pona osala bilei pona musala ele kamalamu mais to komona kuna colonel abengisi batu wao sawa bon wana za langage ba chef ezali langage ya chef Nza Mazamba te lolinge chef ndinga bi colonel Panzu wana za langage ya ba chef balobi na kanda na bango ya ni langage ya chef Nza Mazamba te ya ni bango chef bon ngai na kati ya tonga na ngai na juridiction na mwelengeme na sana problème na me bondo te na sana nga libre tout tribu ne soti baze pa nanga na sa ko yamba bango so parce que baza bana mboka na sa ko kamba et tribu ne so mais malgré na sa ko regretter mingi na yo chef de l'état et puis na bourgmestre Maluku na sa ko regretter mingi parce que ba faux chef ba bimi ebele alors na juridiction nga vraiment na sana kimia pour la juridiction na domaine vraiment na zana kimia makasi félicitations pour la ICCN ndenge penga dans sécurité oyo atela biso vraiment en tout cas na za vraiment na kimia makasi bon mutunde azali na passe nde chef bazo bangombe bati penda ezala mabele penda ya bon frère nanga na Chine donc Chine ezali na mabele ya Mbakana ala groupement Mbakana na zala ngana groupement Ngana donc tana zoba douleur passe za pour chef Ntini a beau frère nanga do abali penda ya atikela nga libele ba ngombe bakangi o bakataki mutwala bakangi benga na ferme na biso bakangani na chef du quartier balever na mwasi na baviole kutu mwasi na makasi mwasi na sali mwasi na viole aza kutu na hôpital baviole mwasi chef mbaka aza na hôpital mwasi chef mbaka mutwe mwasi ya chef du quartier à l'hôpital mais moko o bakangaki na bango bakati mutu après basenga bacha mbongo na M-Pesa totini mbongo na M-Pesa numéro ngo tozo benga ezole kate c'est que biso to beta c'était na le ba exemple chef ba banga le ba clair mutu azali derrière ba mobondo c'est colonel Panzu bayebi bakana mbeyebi colonel Panzu la yenda azali derrière ba mobondo c'est que yenda zo bundisa chef de l'état c'est yenda zo kotsa ba rebelle pour bakana za déjà na Kisasa eza la commune à Maluku ya district ya Changu eza na Kisasa bon ce côté le bani colonel ango aza tout na habité soki solution bakoja pour la colonel Panzala BTP batinga ba jaba sa enquête la mekaka ko nandela des environs de 10 au kala son sauté colonel Panzu nimba za derrière ba mobondo siko chef ba konzebele ba kolanda biso ba tebele ba responsable bele ba kolanda biso
na manaka na biso oyo masolo pe mabina mekano koyebisa biso ekoko sa ndenge mpona mobondo esila mpona kaka tozomona kaka bino kaka boza kolela kuna oyo te mobondo esili omona kuna bakomi baokata bato mutu bato mosusu baye kolona kuna bakoboma baona bainosa bakokufa tokosala boni makambo wana eza limite na biso te biso tokumamaki a tozalaki ntango ebandi toyaki na sales toyaki tokutana na de la République, tu vas y premier conseiller là, à biso au moins de 10 chefs coutumiers, tu saurais qui, ben ça qui peut ba chef coutumier à Yaka. Donc, quand dans le même jour, tu veux cela, on a ba mobondo, ba lever batu, ba boni batu, tu veux éviter. Décision les accords gouvernement, l'État a décision, président na biso l'État a décision, l'État attend la ba mobondo là, bitu mezali awa, ezali ana porte andako, fa attend moi. Na est kuna babitumba bongo oyo eza na porte ndako koboma batu kokata batu ba mitu kolefe batu kokene na batu de station koni qui rébellion te donc pour na ngabena na bango clair tête d'affiche ba repérer colonel Panzu na so ba clair so ba di Panzu ba benga na niveau tuna koya na fait ko Panzu akawa ba benga na numéro na téléphone sana kombo na mukoko na chez na Kingasani na veninga pa 61 numéro na téléphone 081 22 80 337 bazaka Panzu na ben avocat ngamo na contre Panzu na tsheba kao ndeba kuti bangombe va faire pas là il y a que une mission bangombe zo job mambo beno va ba ya bazaka pa là so ba sali bazaka pa là bato bayebi po ozokoka kochela kaote donc c'est ba mobondo sona si ba ucho sa makaba qui n'est pas colonel bavandi penda zaka pourcentage la makamno sotele kaka colonel Panzu eza bongo solo chef na solo ba vrai eza bongo solo ba ndeko ba kolanda donc c'est colonel Panzu mutunde ali osa makaba solo ce qui tombe ozali mutu ya journaliste banana bini banana menkao c'est renseigné comme un colonel Panzu tina mbakala oyoka pena que non Panzu aza derrière bamobondo ye Panzu ngote colonel Panzu mbote no bisika izoni colonel makambo zalia wa toko so la colonel Panzu ngo ye avandi peka kuna na mboka kasi ye batina commandant ya biso babenga yenda kena la sécurité pour à protéger biso nzo azala ye bibliothèque ya kena kela batinda ki na bataillon na mobimba colonel Panzu azobomisa bato abomisa na soda bomisi bato azobomisa bato ya bimission na nyonso ngazoba ngo te so bato msusu babomba na ngazoba vérité na pétrolier colonel Panzu baza na colonel Panzu ba pétrolier bomona secret mobondo pesila faut zaka colonel Panzu ici Papa nga wepe mo liloba olobi ne pona banini wani sa pona ngai na ko bakisa boye mobondo na moni eza affaire politique eza nde politique po président po mobondo si la chef de l'état akoko sili sango na 1 heure du temps makambo yo esili eza teke na est bitumba baone bakibitumba eza na est bongo ya plateau oyo ya mobondo oyo oba okata mitu kaka bato wana bakoko renforcer yo bakoti pe babomi pe bato ba programmer pe ke bango bakomba président de la république président il faut avoir décision eza décision moko si ya zuli yango na seconde dans 1 heure du temps dans 40 minutes et sili alors il y a ça ko tika ba kuna pana ye baza ko lebele vérité te président baza ko yebisa yo vérité te ngambe naza ko yebisa tanke biso toza bana mabele toza bana mboka toza bana etonga toza ko yebisa vérité président de la république donc ezali etumba oyo kaka le seul muta ko silisa kaka yo po so bengi oyo kaka lokuta eza baya ko kosoma ka mususu mena tere bango baza ko sala ba réalité mususu yonde zwa décision pour mobondo donc à part yo mususu ko zwa décision attaquer pour yo ko silisa ngo dans 1 heure du temps dans 40 minutes pe sili makambo tokoyoka oli suto mutu na mutazo na mboka na pe kimia etikali libela ezali bongo bana mambo bomone te ba chef ndenge baleli na o etali insécurité na kati ya mboka na bango moyen basala mosala ezali te moyen pe bateka pe betar na bango ezali te moyen pe basala nini ko betara bateka te mabele bateka te
toteka te toluesaka batere agriculture totekaka te toluesaka mais eza na bacontrat ba 20 ans bamosusu bacontrat ba 15 ans bamosusu bacontrat ba 10 ans bacontrat mosusu soti na 25 ans mais mabele totekaka pour du bon te po eza usage agricole totekaka yango te toluesaka na contrat motu moko akosenga bosengaki nga na soma pour du bon aza moyibi mabele basembaka te mabele batravaka na contrat de 20 ans à 25 ans, à 15 ans, à 10 ans, à 5 ans, à 2 ans. Ils ont un contrat. Mais tout ça, là, tout est comme pour du bon moutal, le concession à 30 hectares, il y a concession à 50 hectares, il y a tout ça, là, on a un contrat. Quand vous avez bien, vous avez comme un bénin, ma casse, vous avez a des preuves, chef à qui m'a belé. Il se traite comme ma belé, un chef à l'obicuna. Ma belé, ça m'a belé, ça allait traiter comme un dé. La beleza ya yete ye neti na mandala ngeko sila tepe biso to linga soki na kufi lelo so na kufi na tiki pouvoir oya kokota na la teka ki siko ya kolia donc biso to pia ka ngona contrat ya omo na batu ba comprendre na mikanda na biso ezaka contrat de 10 ans 20 ans 25 ans selon ngi to so suka 25 ans to teka te mais est-ce que to moli bino pe bino pe la pe ba teke ba ko teka be mapang bino mo anoteke botekeli muyaka lopango botekeli muluba lopango botekeli mubunga lopango soki azwi pe lopango wana comme bomo ete bozobungisa village na bino c'est bien terrain déjà c'est comme vaste population za mingi soki etekami mapango c'est-à-dire esili lopango c'est déjà population eleke belé terrain soki eteli vaste que batu tout baza ko apprécier place on e ko teka mama pango esili mwana mboka moto na moto azo etendi na yo mais que yo mto somi hectare yo comme concession privé na yo ya libela na libela salamate donc on ko programmer loko na za moyibi l'état ko kangaye pour ma belle ba terre agricole to teka kango te sur terre comme vaste tellement population leke belé et comme biso ba mfumuno to ko teka mapango ozala moteke ozala moyanzi ozala mongala bosai donc mwana mboka nyonso tu sombi lopango no ata mondelo yo bakotekela yo poza etika lopango mais que terrain agricole comme terrain na yo on ne sema pour du bon okota cadastre wana comme moyibi pour le terrain agricole okota cadastre te bino ba cadastre boza ko yiba donc boza ko kota ka batu ba désordre boza ko kota moyibi terrain agricole cadastre kota ka te. Et là, on a c'était terrain agriculture cadastre kotakate. Pour ça, terrain vente locale. Et ça, la vente locale. Et ça, c'est vente pour du bon thé. Ça, vente locale. Donc, ce qui est cadastre à côté, c'est que va pour du bon. Mais si cadastre à côté, comme il y a quelque chose, c'est mécanique comme terrain là. Mais le terrain agricole, tu es cadastre à côté. Côté cadastre, na terrain agricole. Ce qui me fait moi na terrain cadastre c'est que asali ko bata moyibi leta kangaye. ezali bongo bana mambo ya boki lolenge ndenge ba chef ndenge ba tondo ndenge ba chef balobi chef wana siko pe balobi bino pe bateke koteka tekeleki bino be mingi bon so be ba jeep be to mana ba jeep yango moni ba yaka pe ba sepela te ba jeep neti chef auto lobana lelo akokuta nena ndeko moko boye auti poto nandeko moko boye azali honorable ana mbongo na yaro bi bon ngala yena jwa contrat ya 10 ans na sesa babila nganga mais mbongo nazala ngote tala nazala mwanda mbongo est-ce que ko jwa mutu ko na contre-valeur chef aboya te so CP na jeep a odwa jeep so CP na mbongo ati bon zate ke bazoteka mabele paso ba jeep ayoteka tetete chef ni ateka mabele so ba jeep so mi ba jeep za ba jeep mutu neti ngavana za la chef na soma mituka est-ce que na soma ona ki chef na soma ya ki chef te na soma mituka na tamsa ba mituka na chef te c'est la bozina yo pesa c'est la bozina yo pesa exemple na za ba chef sona yebi na ba chef neti chef ntini ateka mabele place ni mais aza ba mituka bara na za ba mituka asalaka asa salarié moi sine aza na cimetière munene nouvelle cité ya Kinkole donc aza na mituka ne siko soki asome mituka ne ote chef na teki mabele la mituka peut te soma ba mbongo na biso privé tu peux somer la mbongo na privé mais mutu so pa goya aye sepele mabele a dit contrat a dit mituka ba c'est contre valeur te dit mituka na batelo mbongo te dit mituka pesa na mbongo c'est ça exactement teka mabele po zaka mituka non yali bongo bana mambo ya bomoni ete
wana ete tolakisi bino makambo etali ete bamobondo manaka na biso be ekoni be na suka bana mama bomoi totondoli bino totalisi bino oyo bamobondo ndenge bali kotungisama wana ete bachef babeti mbela na bakonzi ya mboka oyo bali kolanda biso bakonzi ya mboka chef de l'état papa social papa momotea malamo na première dame bazali kolanda biso tolo ete bandeko esida babandidi ya kokufa kuna na mboka deja babandidi ya kokufa kuna esengi ete botia maboko botia ete bamapinga ya bien mpona kuna eleka malamu kimi ekota na kati kuna batika bato basala bilanga na bango malamu batika bato basiole bato batambola kitoko na kati ya mboka mpona bato ete basala mosala malamu mingi ekozala bie bana mambo numero na biso yango wana soko olingi okutana bachef oswana bango numero yango wana benga okozwa numero bachef okoswana bango calmement mituna oyo olingi kotuna bango okozwa numero na bango okotuna bango mpe nyonso tu ekoleka be malamu mingi wana boyoki ezali langage ya bachef ndenge balobi eza langage ya chef ngiza mazamba te na oyo etali colonel ndenge ete azali kobenga na bango nde ete colonel azali kokotisa makambo ndenge batangi komo na ye colonel Panzu lolenge ete ndenge balobi wana ezali langage ya bachef batutisi ete balobeli ete makambo etali colonel makambo ete azosala ezali yango te tokosenga mpe na bakonzi ya mboka bakonzi oyo tu ya bamapinga bozwa chef na colonel bosola na bango ya libe boni ye mutazo cha trouble ou bien lolenge boni nde bosola nde koleka bie bana membre numéro na biso yango wana boko ko benga to sola na bino malamu mingi kimi abota na bino nde to kote be mbala sima partager liker émission oyo to le bene makambo tali mobondo kimi ezalité pour to beta sete bana poto pe bali ko somba biloko na bana ba terrain wana bali ko tongo bele wana mais moi ba sala misala ezate moi ba sala ni ezate makambo tali mobondo ya libe ko pesa passe mingi kimi abota bino nde kote mbala sima bye bye.